moto mokile kelama isali mami buhe bele olelo ye banite isali bambula he bele oyo moto mokwaye esengo pesa etondi biso lisusu kati ya mitema ya kozala liboso ya ba etando na bino mokolo malelo bandeko bandi avant mu télévision bomo mesano na nzela ya émission na bino mokolo malelo esika wapi toyaka lisubongo koyeba manaka na biso na kati ya calendrier africain moko ezaleli na kati ya bokoko na biso baindo totondi bino botondi na bisika nyonso ya bozwami bino bakopesa biso tango pengonga ya kolandaka émission na bino mokolo mwalelo pe bambote ya mingi penza na bisika nyonso ye bozwami solo tika to simba babuku na bikomeli na biso na tina ya kokoma ete mokolo malelo katisa manaka na biso tozali bongo mokolo mwa konso ya tuku mibale na moko sanza na biso ya zomi eleko ya minei ezali bongo eleko ya kisiu mobumo kama na tuku misato na kati ya manaka na biso baindo oye bana ni bongo na manaka ya bapaya mokolo malelo mercredi le 22 juin 2022 solo bande ko balandi avant télévision to ko balisaka manaka na biso longo na manaka ya bapaya na tina ya bososola malonga ekoka bongo kozala nde wana to ko baka na bino bosimba ka pe boye baka ete na kati ya calendrier africain to zalaka bongo na mikolo minei na kati ya poso mokolo ya yambo ezalaka bongo mokolo ya konso mokolo mibale mokolo ya nkenge mokolo ya misato mokolo ya nsona pe mokolo minei ezalaka bongo mokolo ya nkandu wana mikolo minei na kati ya manaka na biso baindo ezalaka lisusu na mikolo tuku mibale na mwambe na kati ya sanza mikolo kama misato na tuku motoba na minei na kati ya mobu mobimba elongo na bopemi ezali bongo semaine bopemi sambo na kati ya sanza bopemi tuku libwa na moko na kati ya mobu mobimba basanza zomi na misato pe bileko ezali bongo ba saison bileko mitano soki bankoko so miko zala bande ko bande forme télévision boye babongo na kobenga kabiso na ba numéro ezali bongo affiché na site ndo pona ko penza bandimbola ya malonga ekosunga bino pour koyeba lolenge kani manaka na biso ekotambolaka na kati ya calendrier africain tokosuka ka biso na bino wana te bande ko bande forme télévision soki to tombeli te ba mbotama elamu na banso ba botami bongo mokolo mwalelo na bisika nyonso yebozwami totombeli na bino bambotama elamu bambotukulu ya mbote lipamboli ya tata mokeli ekoka bongo kozala okati ya bomoi na bino na tina ete bokokisa mayebosila ya koyena yango na mokili na bino pe lisusu bokosepela totombela bino bambotama elamu na vent télévision tolobaka yango boyeba bongo na kobenga biso kaka na banimero zali bongo affiché na 7 ando avant 48 heures manaka na bino ekomela biso na mesa ya mosala tolekisa yango penza na lwenge yango elongo bani lisusu bambotama elamu bambotukulu ya mbote na bino bonso balandi avant télévision na bisika ye bozwami Lelo motama na yo Lelo motama na yo Lelo motama na yo Lelo motama na yo Sebelina motama na yo lelo 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 lisusu bambotama elamu bambotukulu ya mbote na bino bonso balandi avant télévision na bisika ye bozwami solo bandeko bandi avant télévision tokosuka biso na bino wana te tokozonga lisusu kuna epai ya nkumungala kotala nini ebalengeli biso lokola video du jour esika wapi tozwaka bongo moko ya liteya tolanda ya solo penza liso na biso zali bongo kokoba lolenge kani loposo pembe bandimaki bongo kozongisa moko eteni ya nzoto ya mbuta lumumba to pe bongo lino ya mbuta lumumba biso na bino tokutani lisusu sima ya elema o Ce mot est sur toutes les lèvres ce matin.
Et par enfin, nous entendre trop tard. En réalité, beaucoup trop tard. Car non, il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée 6 décennies durant par les Belges. Il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée pendant 6 décennies dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidées, mais qui, à la lumière de ce qui est connu, ne fait pas notre fierté. Excellences, Messieurs le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, tous vos grades et qualités, distingués invités. Père, nos cœurs enseignés 61 années durant. Nous, tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. Mais aussi le Congo, l'Afrique et le monde. Nous pleurions ta disparition sans avoir fait d'oraison funèbre. Père, comment es-tu mort? On ne sait pas. Quand es-tu mort? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné? On ne sait pas non plus. Qui t'ont assassiné et pourquoi? On cherche encore. Tout ce que nous savons, Père, c'est que tu as été condamné par tes bourreaux à demeurer un défunt sans inhumation, un corps sans chair ni ossements, une âme en perpétuelle errance, un héros sans panthéon, un objet sépulcral sous séquestre de la justice, sans l'ombre d'une tombe pour le repos éternel, n'ayant qu'une date comme tombeau, le 17 janvier 1961. Matono mingi bande ko balandi ya Vam Télévision etando ya bosomi ya bwania pe ya bolamusi baindo na pongi. Solo na pasi na motema koyoka lisusu komona lisusu élément iye. Loposo pembe kozongisa nzoto tope lino ya Mbuta Lumumba. Bana bamituna bayebite banani baboma lolenge bakufela. Te po bango bayebite. Kasi yebani ete bino nde boboma bango. Pamba te loposo pembe kolukaka te ntombo ya baindo. Esika nyonso bakotelema mpona kobundela bonsomi ya baindo moto wana kosukaka sina komoboma. Lolenge basalaka na biteni nyonso ya mabele ya Felika. Kasi likambo na contentieux yene songendila bakolobaka butu pe moi. Likambo na nyongo. Mabe iye basala bakofuta yango ata na balolenge nyonso bazali kosala ba mascarade. Kasi loposo pembe ali maele mabe. Ali maele mabe. Me bato bokondimaka te. Ete ya solo na nzela ya mataya na esongi ya nzela. Tango bakotalisaka biso te ata mokolo moko te loposo pembe akolukaka bolamu na biso. Sima koboma, sima kosasa, sima kosala lokola ebwele. Mibuboni, bambula boni. Lelo iye bazongisi yango. Esengi na biso bakondi to fongola miso. Tola mukana pongi. Tola na esongi ya nzela. Pona njana esongi ya nzela nde bakoyebisa biso nini na nini esengeli bon kosala na tango oto komi. Kasi soki tokotia kaka matoi mangongi nyonso tokosala na kati ya mokili ya baindo ekozala kaka pamba pe pasi pona baindo. Matono mingi na bango na esongi ya nzela fumukusu tia muzala mpana na Angola na mayemanso bakotalisaka biso na tina ya kuluakola musalisusu makanisi ya baindo. Itokosianka na biso banso tozala sima ya esongi ya nzela koyoka mera pe kotosama emanso bazali bongo kotalisa na biso. Tozonsa lisusu matondo ya mingi penza na bino balandi ya Vam Télévision na biteni nyonso yebozo bokopesa ka biso tango pengunga ya kolandaka émission na bino mokolo mwalelo bosepelaki na biso kokomela bino liboso ya ba etando tozongisa matondo ya mingi epai ya Tatambala Mantiadi la kuna na sima ya kamera ponini te na kumungala 9 lumière neteni ya montage émission na bino mokolo mwalelo. Pona biso na bino to kutani lisusu
mokolo malobi na kati ya manaka na biso nyonso tokotela kabino ezalaka se na tina moko ya kolamusa makanisi na bino ya koéveiller conscience na bino lolenge bayilo poto bakoloba kimia ya mfumu kimbangu bokati ya mabota botikala Utamokile kelama isani mami buhe bere olelo ye banite isani bambula he bere uyu moto mokwa ye bite